prophète combien ça nani azala prophète nani bopesaka kombo na ye prophète combien prophète azala mokala denilesi prophète azala mokala ya denilesi chauffeur ya denilesi olasoesa bombakosi chauffeur ya denilesi azala chauffeur ya denilesi non akon prophète ndeni akon prophète ndeni motu na ye Ezekiel azala mokala denilesi manike eza parce que message ya mama nanga azalaka likolo manike lisoko ye nde na osepela na yo yaya bongo ta likolo zela manike na ngai. La famille, bonjour, bonsoir, j'espère que vous êtes très bien. Comment tu fais? Oui. Quand c'est Robé Bapétuan, on a pas geste. Papa, quand on a un groupe, on a un l'homme de la bombe, il faut battre la Jérémie, Jérémie a joué Sabana, qu'on a qui chasse. Oui. Ah bon? Oui, Jérémie a joué Sabana. Moussa n'a pas dit papa, comme il a biloko faire rigola, bango tula basila. Oui, sila bilao. Soki sila nani ote yango. Sila bisala. Azaka moi sa makanga kero oba. Pachanga nani o pachanga kamarani. Azaki moi si a prophète de Geb Mabum, Bob Magema ya Canada. Na yebi bango bi ba camarade ba petit na confiance to traîner na bango. Soki évitaka na c'est comment la réseaux sociaux. Petit na ça obeba. Comment te faut dire? Oui. Quand ça obeba petit on a pas geste. Papa, quand on a un groupe, on a un l'homme de la bombe, il faut battre théâtre aux autres sur la vie. La Zoé, la Jérémie, peut me zoya. Jérémie a joué Sabana, qu'on a qui chasse. Oui. Ah bon? Oui, Jérémie a joué Sabana. Moussa n'a pas dit papa, comme il a biloko à faire rigola, bango tula basila. Oui, sila bilao. Sila nani ote yango. Sila bisala. Azaka moi sa makanga kero kokoba. Pachanga nani o pachanga kamarani. Azaki moi si a prophète de Geb Mabum, Bob Magema ya Canada. Na yebi bango bi ba camarade ba petit na confiance to traîner na bango. D'accord, OK. Prophète Ézéchiel, na yebi ki okati la o tindi la o. Bonjour tonton. Ndemo vandi osala live ce qui est émission et puis sur plaisir. Là déjà signalé makasi vous takotelenga eka. Prophète Ézéchiel au vandi bolimbisa pona image pour salir réputation ya baleki na yo. Bamato ce bébé. Baleki na yo. Téléphone bébé je sais pas pourquoi. Et osali bongo. Image ezobi maboye. Moi je avec le maboko ba na yo. Ma camarade na yo, l'essentiel message est le cadre famille na yo, entourage na yo, ba beteli yo maboko. Voilà. Donc, vous êtes d'accord, koto yé na terrain ba ma boma. Pour attendre en respect ba woyité, ya ba paraté, ya ba mamate, ya ba lekité, ya ba ndékoté. Jérémie Chaban no sa réputation à sa Léonie. Prophète Ézéchiel. Jérémie, maman, Jérémie Chaban ozo salir réputation la ya comme des fois. Asali nini prophète Ézéchiel. Yo prophète, aux témoignages, il y a ceux de Jérémie Chaban, a commandé deux fois. Au baigner la téléphone, pour avertir, au côté prière, pour s'amener la Jérémie Chaban, a traqué deux fois. Yo terre au côté, au lieu qu'on finisse sa famille, on finit. Vous avez un côté, bien ma prophète, makambo ya est bomona rangote, makambo ya Congo bomona rangote. Guerre batwa kufa kuna Congo bomona rangote. Situation ya Mutamba la Congo bomona rangote. Boza partout, sauf l'église. Boza partout, sauf le Mboka. Boza partout, boza na l'église na l'association na ko yambisa batu kolo. Pourquoi ça la montée? Petit, on essaie de la plaisir, on va dans la plateau, on va ridiculiser. Moi, on va de Jérémie Chabani, n'a la bissale. So, on va faire une place de l'écrit, tinga les gars la moua. Ah, on est pour avertir yo. Ézéchiel, avant maniga sa maloba. Yaya, le con la qui va trouver la Jérémie Chabani,
la qui deux fois oh yo bima qui na Jérémie Chabani yo on vient deux fois donc yo la qui Jérémie Chabani ya on confirme que deux fois ce qui va qui va tata misusu ce qui va finir yo loko la qui va touquer aujourd'hui la Jérémie Chabani mobondo pour ça deux fois avec sa communauté ouais on te le moko aujourd'hui la paix si là ba petit na aussi là autant la bango aujourd'hui la paix pechanga ala mobali soki ya masse na Canada na États-Unis iyo kaka mobali ya pechanga oyebi ye mobali ya sila oyebi ye Jérémie deux fois ozoyela bango ozoyela bango soki mama no akufa akomona na miniature soki mwasi no aza na bomoi akomona na miniature bana na yo bakomata miniature vedi yo na biso bato olumba na solo loko yo olaki bato kozoya ngape na ye kolaka yo okotira bemission oyo abuzo bokaka wana okozonga na chair bozaka na chair te boka na baplateau vedi botira na bino chair oyo na plateau oyebi via pechanga wapi oyebi via sila wapi oyebi via Jérémie Chabani wapi omo Jérémie Chabani wapi prophète akomata famille prophète akomata miniature vedi dega mama de na Washington Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezangi obino le gardien du temple balobi les troubles qui troublent la mifa na une vidéo oyo na itando oyo pona meka ko passer message na prophète Ézéchiel Mbuku. Je crois qu'on connaît un wana bat boyebi prophète Ézéchiel Mbuku botin de la vidéo oyo qui est Ézéchiel Mbuku pona bato ba yebite Ézéchiel Mbuku c'est un serviteur de Dieu, OK? Bato ba yebi mingi na ba émission ya ko dénoncer mabe ozo le kana église pe ba faux prophète. Aza prophète actuellement azo la émission trop chaque semaine na chaîne yande kona biso papi gene to le bela vie na banero loba aleka mingi na chaîne ya papi gene to le bela vie prophète Ézéchiel Mbuku a dénoncé ba faux serviteur presque nyonso ya Congo et parmi tant d'autres a dénoncé un allo prophète a dénoncé prophète pétage parce que yé abana okoto ya kaye tanga sopa bongola motema sika so pétan bon ba travailler ensemble ba yebani en fait allo ba mambo belé sérieux et a dénoncé prophète de la foi et sur initiation na ye ninga ngena olata bato ja kena sopa okota na secte oyo les États-Unis wana place ba passer abele ba kenaka ninga nga sopa a initié et serviteur moko na Lubumbashi mambo belebele. En fait a dénoncé presque tous les prophètes et il y a faux il y a mené notre yebi na Congo et actuellement to ebité so epé ba to dénoncer basili to ba serviteur de Dieu dénoncer basili to ebité abani kokota na ba pagano D'ailleurs, et tininga dobe pousser na sala vidéo oyo na bisa prophète Ézéchiel ce qui Ézéchiel Mbuku so ba to dénoncer basili kende ko se ressourcer au tunanzambe et le roninyo sala ou carrément prêche la parole tika ba païen ba évoluer na monde na bango te ya bango ba se repentir ouais te ya bango ba se repentir parce que ba to ya ba théâtre ozo ya ko luka ko dénoncer ce sont des païens. C'est vrai, nous sommes ensemble, nous sommes chrétiens, mais nous nous connaissons entre nous. Nous sommes belé,
surtout dans le milieu il y a art baza na bakisi parce qu'il a besoin de succès parce qu'il a besoin de se positionner et ça non va s'embattre surtout dans le milieu théâtre si quoi mon tout n'est allé papa tant que yo dénoncer par exemple Jérémy Chabani Kazara des fois et contribue net na nini na royaume na avancement à royaume par contre si on dénoncer faux prophète net tatoa lira moi sinaï moto ko comprendre te to ko ndimate est allié mais moto yo a parler du Saint-Esprit na ba membre yo zo ba parce que le ba membre beleza cohérent so inzamba sali ngolo à se ressaisir et ka banoke na église tatana à longo to au sauver âme mais tant yo dénoncer Jérémy Chabani Jérémy a kozaka tor nini na corps de Christ topé na éviter sozo comprendre et prophète Ézéchiel Mbuku alaki koya ko dénoncer bato ba théâtre alaka ko dénoncer Jérémie a dénoncé Jérémie alaki ko dénoncer Irsil Pechanga alaki ko dénoncer ici la Bisalu papa sala très attention au comme ko bunga rumba zonga na nzela parce que terrain ozo ko kota ya yote na minute o ne na sola na yo boy ba fan ya bato na bazaya ko silika balobi meka au mona ningo ko sambo moi sino ko ta miniature bana no boko ta miniature ba parents no boko ta ba miniature ata soki ba kufa ba ko sekuisa bango et to ebi ke na monde arando eza possible kuna jete ba sekuisa ka bibembe na neo sakanate donc ana eka awa etan de kona ko na ebisa OK s'il te plaît just stop ko kota na terrain wana te parce que soko ko dénoncer par exemple Irsil Pechanga Jérémy Chabani si la Bisalu Bellevue Kandi na ebité et bénéfice ezanine na royaume nzambe to pe na milieu ba chrétien baza ba artiste so baza na mabe prie pour eux et prêche la bonne nouvelle ba bon la mitema oyo bebisi la batu baninga musala na bango papa obebisi la musala na bango à chacun son dada le talent c'est Dieu qui donne Dieu a béni chacun na ndenge na ye même Cristiano Ronaldo pour beta bal bien c'est Dieu qui l'a doté de ses talents ce que yo obebisi la baninga misala na bango est-ce que kuna penza mutu tindio yesala ngo je ne crois pas donc mosala nzambe ponanga continuer ko dénoncer ba faux prophète parce que bango bazo mema ba âme na enfer bazo boma ba âme bazo sacrifier bana batu na place babika bakufa boko talifelo ba wana tia tout intérêt ya ko kamola ba âme wana et mais bato yo attendez on va dénoncer et au sein netinini et ça nini et ça peut peut-être nuire na ba réputation na bango moi je crois que ezali kanisia malamu te tikala na nzela na yo continue dénoncer ba faux prophètes et te ale lo banzambe bandeko wana so baza ba défendre so baza na ba kisi so baza na ba marché ba nini te ya bango le lo banzambe et puis sambela pona bango ba bon la mitema na ochite na témoignage une fois Nazara na retraite kala moi kala penza je crois que après confinement après non attends avant ou après confinement ba période ou avant ou après confinement Nazara retraite moi 3 jours na zo recommandation moko en priant le Seigneur a eu peut-être sa vision moko na vision na tozaki na église église na église ezalaka ce qu'on a église to sambela et du coup onction ezaki tellement makasi bandoki babando koya dans les vides oka molimo saisir ya bambani buwa bando tubela sko ba na mona bato belé on a yebi ba très proche très proche je me suis dit à entendre certainement l'accent entourage na nyazanani mais bizarrement parmi bandoki o bana ko koya bazo tubela na moni artiste comédien moko moi natanga kombo les ate ça déjà maman aya pe déjà poto ya bala na poto on a surtout une vision makam ça rend donc solo parce que le solo n'est bêta ma peine à théâtre qui a X temps si on est sur l'Europe on aurait bêta le solo on a pas ça netinini et ça pour nuire la réputation na na bala ki singai mais ngelo bate fona bêta le solo certainement ça m'a banega OK bisanga parce que à l'époque na bana ko solo avec la personne on se parlait des fois. Et une fois que tu as 5 ans en bon, na banki pour prendre d'autres bien, parce que na bana plus ko kabela ke ko pese plus ba biloko ba matériel. Une fois 5 ans bon, puis ça te no pesa yo. Ce que tu as na vision na maman, bon ça ma mbelo yo pesa mo. Bon, tellement pe yo ba komaye ba ninga ba doit kabela ba mo balare monanga foteti.
contact pe katana mo eleka na mo pe eleka na mo si ko neti ye no yo beta lisolo ne po esa neti nene non na ka réputation na ba to no sepela na esouté puis après et ça nini donc manque à gagner moi na nzambe nyonso eloko asalaka il faut y contribuer à l'avancement du royaume ce qui intéresse à te eza na importance te ba finga yo ba match miniature parce que au dénoncer qui ba faux prophète ou ba osama be na bana na nzambe wana nzamba na kati intérêt nzambe na kati nzamba wa défendre parce que bible zoloba ceux qui souffrir ba injustice pour na kombo yesu lipambo litope litombe ezali mais ceux qui litombe ezala moté ça ne sert à rien ba finga yo ba beta yo ba bambo mabanga parce que te yaki le banzambe on est ande mususu mais au cas où on dénonce mo pagan mo asa mo pagan ti parce que mutu déjà za des fois dans sa chrétienté asa mo pagan c'est ça donc message na ngezaki on a botin de la Ézéchiel beaucoup voilà que Dieu vous bénisse c'était la gardienne du temple et les troubles qui troublent merci. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
amours tu m'as rendu invincible. Aliwana yoto komine la santu. Lise kwana yoto komine balongi. Zambe na ngoya, olatike mo vantina mo santu. Ozinga mina bangeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na ngoya, olatike mo vantina mo santu. Ozinga mina bangeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes personnes sont dans ces métamorphosés osimingo sambwe maladie na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen. Ozinga mina bangeno,